aime la grâce, aime la grâce, aime la grâce TV, aime la grâce TV. Voilà. S'abonnez-vous, s'abonnez-vous, s'abonnez-vous massivement. Awande masolo awande bana poto bazo pesela awande nyonso ezali. Bino batu bola nanga na minute oyo na chaîne na biso ya kitoko bino bomo ande ba bimisinga elengi na chaîne na biso aime la grâce TV chaîne moko kitoko ya makambo bien po bomona ka makambo boye bomona ba Samantha Mushi bomona ba kingandi chaîne moso ezate chaîne moko kaka chaîne aime la grâce. Salut fidèles téléspectateurs de aime la grâce TV et pourquoi pas vous chers internautes partout dans le monde. Salut Jambo, Mbote, Bondia, Kambote Keno, Namaste, Ponaba Indien, Hiho Ponaba Chinois, partout chers internautes, partout dans le monde, Bino Bozaka, fidèles, scotchés, branchés, na aime la grâce TV, aime la grâce TV, chaîne Kamon, Repé Sarabino, News, Repé Sarabino, information, avec moi, l'homme qu'on appelle Tonton H, avec Rossi, Rossignol, le réalisateur mignon. On est là toujours dans le message que c'est Sabino, que c'est la Bino, que c'est un entretien. On a invité de Marc Oyoto Yambara. Ah là, je m'en vais directement dire merci à l'homme qu'on appelle le vieux Azaria Bampoma. Le vieux Azaria Bampoma, Nina Messana Koloba, Nzambe, Jésus Namupandi, Awanase Mabele, c'est le vieux Azaria Bampoma qui assure le sponsor officiel capable et compétent. Mbote pas et pourquoi pas dire encore Sali à merveille Miezi à partir de Luanda on appelle ça Mbote. Sur ce plateau je ne suis pas seul, je suis avec l'homme de Dieu. C'est un serviteur où il a travaillé mingi pas au continuer de travailler dans le monde musical et belé baebié était profiter radio ko zapete profiter pour le koyeba il s'appelle Papa Didier Mabeka ma o yeba ming Papa Didier solution. Bonjour Papa Didier. Ouais, bonjour papa. Salut pour bamisuba na biso bazala et des fans à Boutou ba nuit. Donc shalom na banosto bazala na biso. Merci. Papa Didier solution pour yangwande bani mingi. To s'appelle Nico Yamona plateau na biso, to le Papa Didier Azanani. Ouais, Papa Didier solution Aza en fait frère Didier Aza musicien chrétien a travaillé mingina frère Mike Kalambay pendant 10 ans. Ça m'a permettre que frère Didier a sa carrière solo, le frère Didier a commencé la carrière solo naïe. Donc c'est ça frère Didier. Frère Didier Aza marié, père de combien d'enfants et tout. Frère Didier hors musique, frère Didier Sala Sonine. Non, frère Didier à part musique, frère Didier Aza marié, frère Didier Aza chrétien, Aza serviteur dans l'église. Frère Didier Aza un business naïe à Salaka, donc c'est ça. Frère Didier Aza un business naïe, donc il y a une déco. Ndeko Karozo le place mon bossala boss la biso yeyo boss Didier boss Didier ne vous en faites pas appeler seulement dans le numéro qui affiche devant là ouais mon sala maman assuré. Alors frère Didier tout mécano ko sur la qui a ses concerne parcours na yo parcours ya frère Didier au bandaki maman ko pas frère Mike Kalambaité aux ana moi parcours moi muké historique no muké ya monde musical les akindengeni. Bon, frère Didier Bandi dans l'église Cité Bethel, dans un fruit à Cité Bethel. Au bas de la carrière, pendant l'église Cité Bethel à Matadi, que j'ai salué aussi les pasteurs Denis, pasteur Béni Titea, à Matadi et maman Yvonne. Frère Didier Bandi carrière solo place wana. Après Kolonga wana en 2003-2004, les frères Didier à Zongi Kishasa. Après, a commis qu'on évolué dans l'église Cité Bethel, dans la commune à Kinshasa. Bon, pasteur, on a déjà Koufa. Alors, son âme. Après, on a frère Didende avec Kota, frère Mike Kalambay. Dans le groupe frère Mike Kalambay, na Shekina, musique. Donc, place frère Didier a commis qu'on évolué. Ça presque 10 ans. Donc,
tant nous sommes qui c'est qui dans l'élection dans quatre église après église na koti mamoko a frère Mike Kalambai tulinga toyeba au moins ba téléspectateurs mo ba mituna ba musicien oyo bato basangana na ba frère Mike Kalambai bakutana na bango ndeni yayo ezaki ndenge par quel moyen par quelle occasion se retrouver na quatre orchestre frère Mike bon ezaki un dimanche moko boye na église cité Bethel na grande assemblée pour église na biso na ensemble na commune ya Kinshasa tondo ya kamingi au moins toye tokutani na tondo ya na grande assemblée ko ya ko prester na grande assemblée bana programmer biso ce jour on a dimanche to prestera na troisième kilt dimanche moko 3e kilt être to prester tomo yemba nazo yemba nzembo na kati ya oyemba wana ne frère Mike azaki libanda en fait frère Mike to yebana na ye to yebana déjà bana kala déjà na ba choral to yebana kine déjà na nino na cité Bethel Kinele na Bethel monga fula to yebana ki déjà et ko sala déplacement nga okene matadi to bunganaki to ndé bana souté que azala ka ou bien azala rasouté to bana souté mais jour on est allé voir rencontre et à découvrir nga à mon frère Didier bunga très longtemps en fait à moninga siko na kata scène na zoyemba ayoka ki ka voix yoki frère na zoyemba kitoko boyena na ngwana nda tuna frère Kaza et oui j'ai salué aussi place azali ayebisi sinalinga frère wana ya libanda ndé na ye Koubmanaï, oh frère Didier Zayo, avec 5 ans na matadi tout là, frère et frère Mike dena zonga déjà na kin, ne place frère Mike a sollicité na intégré groupe de travail na à partir wana groupe na en fait on construit groupe na nos groupe ezali kité on a construit groupe pour un album ngolu no album sur ko bimisa wana donc place na côté là qui pas frère Mike wana. Donc pour côté nga comme on a frère Mike ça qui appartient et na au côté namba mon parce que si je m'en souviens bien par rapport au temps na ba clip vous avez vraiment frère chéri pour na Mike Kalambai parce que ming na ba dio c'était vraiment ming ça ba dio ming na yo et bobandi album ngolu et oyeko longwa nazana pena na posa okena na rolongwa te mais na album nyonso bosala nzembo nini oyo e marka yo to album nini oyo marka yo boza ba album nyonso tout presque tout pour ezaki chaque album ils ont un avant nango chaque album ils ont un avant nango ils ont marqué mutuna na ndenge ils ont yaka na avant nango et album bana tozana pas frère Mike surtout bimis album ngolo au moins il y a 20 mususu to bimis album un jour et il y a 20 mususu to bimis album de ta présence volume 1 20 mususu to bimis album de ta présence volume 2 donc 20 mususu mais to lobake frère Didier a se découvrir pendant mingi pendant un album lokola de ta présence volume 2 pour place na yembi ba vocal lokola tikanga ina metola yo ya elike ya bomo ya basantu ifandi na yo baputa ya motima na yo yebi yango tombola bombe soulever bombe donc c'est ça donc place na ba découvrir frère Didier pendant que mais na album nous surtout na yemba nanga ke place pendant que et ça là que frère Didier et marqué pendant empreinte quoi empreinte pendant que frère Didier yo kana sous makasi donc c'était ça. Alors il s'appelle Frère Didier et aujourd'hui on a la carrière solo naïe Tourbe t'appelle les solo et album Noani Zoya t'as depuis Frère Didier Longwa non tu as que ça album mais je vous informe quand ça l'album yo nous en retard ça dit dans la chité dans la chité là pour dire que Kolongwa n'est pas Mike Kalambai maman reposinda jamais Kozinda comment tu peux y avoir un soutien en fait album mais on y a Frère Didier bon on dit toko fonda kana komba oloba frère Mike te je salue le pasteur Mike place Azali
je les salue nalingaki mingi makasi nalingaki mingi makasi donc tabi que tobeta li solo trop ya frère Didier non tobeta li solo ya passer Makamba tobeta parcours ya frère Didier on m'a la chité wana monique parcours na frère Didier et vani mingi pas passer frère Didier surtout tobeta beta parcours na to ko beta ngwa defa alungwe matadi frère Didier bandaki ndenge nini après wana kotina Shekina après Shekina et si les frère Didier ko bandi parcours na ye frère Didier azaki na ngola bandi carrière na bandi kosala album ne nangola album wana on a ngina lobela siko album qui na eza ko chitete en fait premier album nanga j'avais eu un producteur que j'ai sali Milton azan Angola to bandi to signé ba contrat pour 2 ans alors 2 ans wana le producteur n'a pas respecté notre contrat na biso zaki ke a bet biso pona en fait a produit biso pona monde mobimba alors tous ezaki prévu album maintenant na Congo awa to yena kinawa je crois ceux qui bazo se rappeler bien jour maire de la ville à Koufaka na kina maire de la ville moi Koufa na Zando so se rappeler na Zando ezaki jour album ebima papa producteur a tellement on a plus de 12 000 CD, tu as 7 000 et 5 000 CD na kin et Outichin et kin. A tchangwa en jeu pour que to mis album. Alors jour wana maire de la ville à Koufi vendredi album fallait ma samedi. To repé ko mis album. Ba bon ba carton ba CD zaki na nani na Zando wana. To repé maïbo événement ça na manazando et ala quitté. On a tolongoli mamoro sorte officiel na kin et comme na Angola na Luanda automatique na Luanda tout sali sorte officiel c'était KO que j'ai sali aussi merveille na lingaki mingi ala bato ba soutenir ba journaliste ba soutenir nga pena na Angola wana makasi pena tout sali parcours na ba même mingi na Angola wana alors à partir d'Angola sali sorte officiel c'était na Sinafrica. J'ai des images à Sinafrica, bah concert na Sinafrica. Non, c'était terrible. Première fois. Donc producteur à Sengo Pena, merci frère Didier. Par rapport à quoi Sinafrica bato bakina Luanda na ebi que papa aussi azali na Luanda ebi que j'ai salué aussi un bon réalisateur azade na Luanda ayebi Sinafrica niveau amené na Sinafrica ayebi yango bien parce que na album ebimate obeta na Sinafrica eza facilité ya papa obeta na Sinafrica eza facilité parce que frère Dida beti na Sinafrica plein ya bato frère Dida tika pas komora bien na Sinafrica après ko beta na Sinafrica producteur na ebi que il faut ce que to bimisa na kini producteur amoni que succès na frère Dida na Luanda lokola ya fana na Angola abino frère Didier nga na moni to tambola nga abino nana madame je suis marié nako jamais kotika na Angola wakaka pona si ça ba CD na surtout na Angola tiens dato tekilo to tekiana etikali pona Luanda nous tout ça contre na biso il faut to beta na kin to sali pe ba nini après c'est par là le producteur avani ko changer image na te na moni que il faut ka na Angola tout là alors na banda déjà ko baye na se forcer kwa kozonga kini ngamoko na zongi kini ngamoko ena zongi kini producteur ayo te na zotinde ba image to bandela susu ko sala promotion bon ataleli sali second hotel là voilà ça y a déjà parcours presque une année na y déjà par rapport au contrat tout ça déjà une année na taleli tinda ba CD rien tinda ba CD rien et j'ai salué aussi les mon manager privé Edo célèbre Chisuku, je les salue na lingaki makasi azana Luanda pe aussi. Alors il y a Kenda okutana producteur, c'est frère Didier, azakate musicien, akoti kala jamais yangola kaka. Ya betaka na Angola. Ote ya komaki ke nazonga lisusu na Angola, to betaka na Angola to betaka nga habité. Ceux qui kotika na ya na Angola ou bien na madame nanga to yena to fandi to bandi ko sa betelo ba CD côté que plutôt ba CD. Après côté ka CD c'est aussi ici net zongi mais ce qu'on a charge pour naï ne ngana habité
si c'est comme ça namoni que ngana il faut to kata nzela pour ne to kinana bon to les cas d'aba une année to les cas d'aba une to mettre 2 ans et qualité né to ko na ko matangola na to kata contrat na 2020 to kata contrat aussi si contrat na ngana susu exacté alors par là n'est-ce que album tellement to na producteur bon c'est ça qui a ngamo se soutenir on a ton baguette frère Didier a échoué avec l'album mais avec les producteurs frère les producteurs a fait échouer cet album non c'est pas que frère Didier a fait échouer cet album pour il moi zaki producteur et moi zaki quoi sponsor mais il y avait un sponsor ou bien manager ou bien aussi producteur akoka ko sala ki album meyo kana asala album meyo kana te na niveau akini pour na niveau ngola album meyo kana kana na niveau album angola il a cité un album mais c'était les producteurs ouais ko kakité ko respecter contrat to na ngona ye n'a faire sur cet album. D'accord, donc c'est qui par là tout le baquet frère Didier a bimé ça déjà album mais contrat na producteur on est simbaté mais est-ce que malgré ce boy à nos gars mais ils ont pas pour un sa parenthèse mais est-ce que vous avez reconnaissant que récite il y a concert récite album il y a Yokuna Angola et ça qui n'a sous l'ombrage il y a Shekina parce que tout temps frère Mike était tout barrage Shekina musique non nako boy ngote hein nako boy ngote pour frère Didier non a sali des albums té non a pour déjà dans studio nous réalisé des albums pour continuer notre premier album avec notre producteur il fallait réaliser notre album ok dans la carrière est bien donc il y a comme un problème pour producteur on a até kabasé des tissus qu'on angola até kabasé des angola donc jamais que boma banzemba até kaka na sala on a jamais alors frère Didier je na blim que na question qui osa reconnaissant que récite il y a ba concert on se bête en Angola récite il y a parcours on a quel album anezaki na sous l'ombrage ya Shekina oui donc sous l'ombrage ya Shekina pour image ya Shekina non pas bateau longo na nous hein image ya bateau longo na nous té so ba mona frère on est ma frère Mike ce que c'est que album nanga et gangaki il n'y a que couvrir les ombres et Shekina il n'y a que ça là que frère Didier a bimana imaginer donc ça veut dire ça non na ko ignorant côté jamais non c'est difficile na mutu andi mama mo et puis parle doucement et calmement ça c'est vraiment un serviteur de Dieu là je peux vous te dire mbote pas il y a la joviale tout samba mbote pas ya pla méditazi mbote pas ya trésor antiloulou trésor antiloulou à partir de quelque part et salut aussi à toi David Vouvou salut à toi Moïse Silou Derek Nzouz et pourquoi pas Jobetan Tseka à partir de Bruxelles Bambote et Panabino frère Didier Yeyo Tozo Kosolanaye frère Didier avant to kota to betantango ya album ya sikoyo pour naïbi que zoya pour ba featuring eza kuna ya makasi question sur la tuni ote en tout cas na okena osumu ka mutema na ngai permettre ngai na beto babako frère Didier nini esala yo okite Shekina nini esala ngana kite Shekina ezali kambwa ya conviction ezali kambwa destinée après ezali kambwa destinée Bible Zoloba, j'ai des projets de bonheur et non de malheur. Ce que j'aime dans l'album mon aimba kiana réalité ya vinanga et meminga na destinée identité nanga yo bongoli yo pesi valeur vraiment Jésus ma destinée comprendre donc ça dire papa lobina yo mutaye biango ezanzambe mais parcours na ono tambola ba mona yango comprendre ndeko kendele papa mon yango mais place bay oyo koma oyo lobi okoma ndayi be ngaka nzambe comprendre donc ça dit kolongwa nanga ou ningi to se séparer pas que il y avait un problème ne sali que c'est un problème à destinée ils a qu'il kamba conviction avec mon Dieu je m'attendais pas aussi il lobina sur la carrière solo en s'attendant quitter lobby na sa carrière solo mais Dieu m'a coincé à sa carrière solo
comprendre nzamba koinsenga na ça dit ake nanga pena po ayeba kilobi nanga comprendre ayeba kilobi nanga Jonas azokima mais nzamba donc oka pena ke nzamba zongisi po ayeba ki alana mission na nzambe. C'est ça aussi biso donc ça veut dire na se retrouver na Luanda projet mususu avec un autre projet qui a offert na voyager na kenanga ofanda pour que je me sentais que na comme na ofanda na Europe et tout là bani mais Dieu n'a pas voulu na koti mamba ya ba nini ba bingo ba ganke ba passeport na bani ambassade rien esimité babilete esimité donc ça dit que nzamba kueso ya bisete il faut ça album alors les places na mona ibna que nzambe so na poso sa chemin na mutu ato mati suka asala o akana ki na vie na ye donc lo bien mutu e fani pa nzambe et lelo frère Didier ko mobeta li solo ya yemoko na nzambe ne donc je glorifie Dieu par rapport à ça. Mais par rapport à ça, tellement que Zaki a ma conviction, c'est que tant on fait conviction, nos soleils peinent président et les deux vous en bon terme, vous en relation bien. Il y a un que je les salue place à Zali. Pour ceux qui Zaki qui ont un bon terme, maintenant on a salué. De ce qu'ils appellent un petit moment, bon mot, il peut intervenir. Bon, quand intervenir, ils allaient comme ceux qui nous ont balobelio, nous intervenir et ils allaient que nous avons bien ça comme nous avons sentiment. Ana bien ça, nous avons manakata. C'est un sentiment, un plaisir, on a ça mon plaisir, on a ça monde plaisir non. Ça va nous amener plaisir, mais à la mieux. Frère Didier, tu es le solo, il y a album Yassika parce que nous avons été fraîchement dans le studio et album titre nango Ezali Nini. Titre album deuxième album au Palais Royal. Titre nango est moins compliqué. Décortiquant on a au Palais Royal, décortiquant on a. Bon, au Palais Royal, je vais dire que nan ningi, oui ça m'entouke, comme minimiser té, comme mon amour té, comprendre, lobby na yo, au batba au kamoyo, comprendre lobby na au kamoyo, au mani me fibochette, na lo débar. Animate jamais un jour à couper nana mokonzi na mesa mokonzi mais tellement que ils allaient qui n'ont déjà plan Nzambe comprendre plan Nzambe donc quand je parle au Palais Royal donc ngolu ils ont décidé ngolu ils ont calculé ça veut dire et bon son nom boye oh ba pesa loi pas David mo katemia acha loi donc kaka surtout jamais bakokota na Palais Royal baliana bokonzi mais lorana et qui n'est kokuya pour nini ke il fallait se souvenir na bolamu moko boye oyo nani Jonathan asalaki alors tellement que bolamu wana fa se souvenir nango que loi pezalaki déjà mais tellement que grâce et ganga koleka loi donc yangwana moni que grâce et gagner ko leka loi na et kotisa Mephibosheth na au Palais Royal ça veut dire que ningo zaana papa ata na vie na yo bakana ki na famille na bino balobi ke te ningo bozawana yo nana beaucoup bala raté beaucoup bota raté beaucoup sala boité donc ça dit ba loi ou bien ba coutume ba tana ba kata ba famille batu je vous dis que ceux qui Nzambe wana undimeli Nzambe lokola mokonzi pe mobikisi balobi il a effacé l'acte et l'ordonnance qui nous condamnait à effacer. Papa, na bisayo ke ozana capacité à kokota place au bakana qui était au côté au Palais Royal. Donc ça dit quand tu offendes na vie Nzamba a sepela ko fanda. Donc ça dit c'est ça au Palais Royal. C'est ça qui n'a décortiqué na quatre albums. Donc ça dit na kana qui était mais na côté magé ba loi na côté au Palais Royal. Excusez, au Palais Royal, c'est-à-dire au Palais Royal, ils ont combien de titres, frère Didier? Au Palais Royal, ils ont 7 titres. 7 titres. Na 4 membres featuring Pezali. Ouais, na 4 membres featuring Pezali. J'ai sali pasteur Henri Papa.
place toto sani featuring na 8 kolongwa ka studio maman na ya kapoka ke fa to sala émission lelo toto sani featuring déjà nzembo kake non aimi kitoko moko na sepe na makashi po aina implice na ye po album nzembo neza lokola na sali remix nango to imba kango na frère Alliance na Luanda za na Luanda asala yeba pesa ki apesa pina tonis na nzembo na mais Air Pasteur pe Henri Papa ye apesi sur notre tonis na oyo ezalaki déjà apesi notre tonis ça veut dire abakisi sur implice na oyo ezalaki susu to sala na ye ezama évangéliste Moïse Matuta que j'ai salué aussi ye ezalokola na robenga lokola surprise morbo ça veut dire ayoki banzembo bino frère Didier non nzembo nga funa yimba photo yimba nzembo donc ngapna ah bon te na moni nakete eza mama nzambe pour na manako luka na banako penser na banako imaginer comment koyembi so na kata album nanga mais na ponze mongo eza déjà na yimba kyango na yimbango avant na kende Luanda na 2020 on a quand même un confinement en 2020 vous avez pena pasteur nana évangéliste Moïse Matuta donc quand même un confinement alors nanzimbo wana na imba ko na mutu mususu to na projet na ye to beta na Afrique du Sud alors to sala ki nzimbo wana po to beta concert na Afrique en novembre 2020 alors nzimbo wana bimi atsala to sala pena clip na clip pour na kende et ben na sala promotion pour être okende kuna ani deux ainze mo beauté ki ya ko te ka beto sa vente non mais papa Moïse ayoki nzembo na bino frère Didier nzembo ezakano photo bandelang leto bandelang na studio donc na koti maman na kati ya album nanga donc bientôt là tout ça featuring na et déjà na sali bato da na sali featuring na bango eza Billy peut aussi que j'aime beaucoup un frère moko très bien azana na église Aseka Vasilom ya Kalembelembe tout ça l'idée featuring donc c'est ça bato tout ça featuring na bango et na sœur Nathalie oyo azape chanteuse na kata groupe donc bato to emina bango na kata album. D'accord, ce titre nini ezana katkuna na za question monso ibisinga kana otuno net ba titre nini tozui nano Palais Royal et Rosangate. Ouais. Nzembo ya titre Palais Royal. Te nzembo titre Palais Royal ngate wana za message nzamba pesenga ya ménage nakumo ko na nzembo ngo kuti salamité. Kapon. Que nzamba pesenga déjà message on faire ce qu'il est do banzembo za na katana ma message on lobby ils ont encadré makamboyo ezana titre phare na nini mais nzembo pe ozanga te au Palais Royal alors tozanga banzembo lokola moté mélodie ulwalwa eyel en fait ayel wana to mana des frères moko pe musuna bosani pe ba fitting to sana na bat mobo bazana Belgique bango na tina ba na Belgique ba James ba na je les salue pe aussi azana Belgique to sala fitting na bango. Je crois que déjà ce méthode on a déjà voir nzembo nini nzembo on est comme la bango na nini po bazaye pe confiné kuna ba na problème ba no bimate nini nzembo comme la bango donc ils ana oza mosantu kake au national lobaki déjà au Palais Royal aussi titre wana na loyembo auto emana pasteur enana évangéliste Moïse Matuta. Na yo moko en tant que chanteur, na yo moko en tant que compositeur banzembo, jusque la nzembo nini on senti au montant oyo kango et ça bien. Lui que zalara pe moi nzembo boyora nzembo. Bon, sans vous mentir, na sincérité ni surtout, je me découvre, na se découvrir kobimisa na ba inspiration zo ya katinanga. On sentit que était dans parcours dans Nzambe malamu. Comprendre. Et banzimbo nyo surtout je me retrouve non se retrouver dans
Tisiko, toto na pasteur Henri Papa, bientôt là. Au Canada, tu es milon, au sentiment que tu es nzembo school, et bim. Nzembo, na yembiango, na yemongamo, na nzembo. Donc ça dit, je me retrouve dans Banzimbo surtout. Comprends? Tu raté extrait à mon coca. Attends, moi, capelle un zimbo moko. Pas de problème. Namikabi, namakolo yo, nazambika, yamasanjo ya yawe. Ningi sangai, nabosantu bayo, tango nyoso, nagumba melaka yo. Kolo Yesu namikabi, namakolo na yo, nayo nazambika, yamasanjo ya yawe. Ningi sangai, nabosantu bayo, tango nyoso, nagumba melaka yo. Yonelizi bangolu, ekauka kateo, Yesu lizi bangolu. Mwasi ya numba sopa malasi na makolo na yo. Ngayo lelo yo na memilo ye molibonza na ngai. Yango yo leyo ikosila te na monoko na nga. Vraiment loye moko kauka te na monoko na nga. Obongi na kembo losako yo mokonzi ya mapinga ya na ngai. Zolo kumo yo obongi na kembo yawe. Zolo losako vraiment. Siko na album penza boy vraiment les yo somba te. Rossi net dans un film so moi libango yo zala ezanga te. Frère aussi ingénieur obongi na kembo. Yes. Obongi na kembo losako peut-être Yesu losako. Ouais. Siko album yo pour y aller bosso producteur à Foshaki. Ouais, na zo produire yo. C'est pas une question makasi. Album toi ni on a il y a des gens à soutenir biso. Na bon maintenant producteur, il moi zone ngapna qui na caché, je les salue aussi place Azali, papa Christophe Calo, en Allemagne. Il a tout signé contrat na été, n'a tout signé contrat mais il est en train de mettre moi soutien moi pour que tout tambola moi bien pour album Ebima pour faire pena tout signer contrat na pour tout ça pena ba norme bien pena pour obi ba erreur to sala qui ali bosso to ko linga to se répéter na yango te. Alors il y a seulement na saluer aussi maman Merveille Chama et aussi papa Serge Mukanda. Ce sont des gens qui vont soutenir biso makasi va soutenir biso ba cham moi ba moyen na bango moi ba soutien na bango pour que album et moi Fox moko ba otambola. Je salue aussi pasteur Élisée Kabongo, mon pasteur aussi. Donc bat moko boye baza wana kaka pour nous soutenir frère Didier malgré que nous to sali contrainté na producteur ya ngomoni ke naza batu. Donc ce que le lot parce que c'est l'émission on aime la grâce et fongoli biso porte pas mutu mususu mobo pour boya ngote. Donc ça veut dire tozana pour ça batu baya pour nous soutenir frère Didier. On a pour ça soutien na bango pour musala ngo et singa pe na soutien makasi. Donc on a pour ça na bino boya soutenir frère Didier lokola merveille banda Luanda donc il y a soutenir année déjà banda Luanda bena no soutenir frère Didier na temps confinement makasi. So awa to asuna mutu moko o biso to bingaka les sponsors officiels capables de levier Azar ya Bampoma. Azar ya Bampoma papa nanga Azar ya Bampoma. Donc on a faut papa Azar ya Bampoma ngayo. Au moins nga pété Azar ya Bampoma papa nanga. Oko soutenir nga pété. Donc ce que binga papa aussi donc mtema moko papa aussi na mtema. Je l'aime beaucoup. Na c'est peine na comprendre contact na biso na mbamoko c'est bon mbamoko. Donc ça do bengi ka mbala moko bojungai. Bojunga mbamoko. Pona biki ya okangla mtema te. Payer pour ça parmi bateau pour ça pena roche nanga pena pour na ndenge ya to sela musala na c'est pena non déjà. Très bien. Alors frère Didier peut-être to comme na na suka question ya suka peut-être koki kozala hyper important et puis na ba fan les sous
Aujourd'hui, temps, on est na coulisses, on est na coulisses parce qu'on travaille dans un studio et tout, on préparé bilubu au peuple d'Anzambe Barolia. Mais ça, bande de mususu oyo, na moment où on lamba, on déjà lamba déjà biloko bache déjà na mesa. Na 2020, Nzembo ya frère nini to ya sœur nini, on s'appelle ça comme même les deux sozo kango karabien. Oui, il y a Banzembo Bela, il y a Banzembo Belé. Banzembo belé abatnu surtout bimisi album na bango banzembo surtout touchenga makasi ça ba message na tana yango et banzembo batu belé na surtout do ça veut dire na koyemba mon côté pour qui ekoma lokola do wana bango ne na sepel na yango mususu na sepel na do ça dit banzembo na surtout ebimi na tana yango et ata moko kaka parmi c'est ça le biki na yemba moko ça dit funa yemba ne nyonso na yemba bango nyonso so so na yemba bango nyonso et tous les temps est un belé dans cette émission. Alors nous écoutons tout le bagage qui était à Bango, surtout ils a bien makasi. Bango surtout bien, ils a meilleur et un message na yepo. Nous avons appelé ça un message pour à transmettre pas ban Nzambe. Ça dit Nzambe inspiré pour que lobby et sunga mutu moko boy quelque part. Na yo kada Nzambe moko boy. Pasteur nani frère moi témoigner, frère Mike. Nzembo kaya na yo kika nzembo na bongoli motema oka ba témoignage na bongoli motema oka pasteur Henri Papa no kenzimba pasteur Henri Papa na bongoli no kenzimba ya mama Shabani na bongoli motema no kenzimba ya fiston Mbui no bongoli no kenzimba ya Moïse Matuta na bongoli motema. Donc ça veut dire que ça va message on nzamba fala ke moko na moko bongola ta de femme motema pona nene quoi au royaume des cieux Nzamba sepela. Donc c'est ça. Donc banzima bana tout na sepela bangomba makasi. D'accord. Merci beaucoup. Et si aujourd'hui batu balingi ba contacter yo ba Rose frère Didier Wapi. Ça va contacter biso c'est facile dans opé sa numéro c'est plus 243 90 14 32 581. Na bande lisusu plus 243 90 14 32 581 ou aussi aucune page Facebook au Betikaka Didier 6 Solutions au mon abiso na page Facebook ou bien sûr que na YouTube au niveau titre un message kuna au Betikaka frère Didier Solution ou bien solution ni Didier Solution au mon abiso na YouTube au tiki message na yo tozala ou bien aussi na email na biso tozawana donc ça dit so beti Didier 6 Mabika ou bien Didier 6 Solution au tini message et comme la biso donc ça veut dire tozawana permanent na Twitter na donc na Instagram donc ça veut dire au comment na biso tozawana pour na bino et toi na pour ça soutien na bino donc ça veut dire frère Didier abandi carrière ana pour ça soutien Nabino, Baino surtout Balandi Biso, je les salue, na salué Bango, Bao Bazana na Luanda, na salué Bango, et je salue aussi John Kalo, Azapi na Luanda, et je salue aussi Mutumoko Azo Kamba, page Facebook Nanga, je l'aime beaucoup, Maman Rit Kabod, je l'aime beaucoup, non, alors Maman moi dans la Suisse, Azo Kamba, page Facebook Nanga, Azo Cordonango. Et aussi Dieu na Brésil baza batu bana bado coordonné bablo ya frère Didier na page Facebook. Alors je les salue aussi et na salue pe madame nanga na ko bossa na été pe na je les salue pe aussi place Azali na saluer et na saluer pe famille nanga au baza na Finlande na beau-frère nanga Tison Sabwele Rit Kupa na salué bana yon surtout et na salué belle famille nanga pe aussi baza na Suède Chako Yanadine JP et na salué pe bao baza pe na France nani pasteur Arsène na Mosine Iguette na salué pe bao baza pe na kin bande ko nanga pe baza na kin ba Jacques ba Loria ba maman Déborah donc batnu surtout wana je vous salue ebele et aussi pasteur Dodo Idaoussa Ngandu azana na Luanda na salué aussi donc merci beaucoup alors. Merci beaucoup frère Didier il a redisposé ton
il y a Rosanna Bisso en entretien chez Tonton H. Et pourquoi pas, comme Sabino, téléspectateurs que aiment la Grâce TV et ben Européen Sabino, moi, ma campagne information mingi à Frère Didier. Donc Frère Didier permettra à Bisso ceux qui séance musu ya studio, toye na reçu Rossignol, tozu moi image nengo sa musala, toujours l'accès du goût déjà écoute à téléspectateurs na Bisso. On est arrivé à la fin. Merci beaucoup pour votre patience, merci beaucoup pour votre fidélité, merci beaucoup. On se retrouve juste à la prochaine. Moi, c'est Tonton H, l'homme qui est derrière la caméra. Il s'appelle Rossignol, le réalisateur mignon. Salut, que Dieu vous bénisse. Bye bye.